mêmes habitudes produisent le même résultat. Peut-être à chaque fois, nous avons comme retard en école, tant que nous avons bango, nous avons toujours retard, nous comme en retard, et puis na tongo, bozo bima toujours na, bozo kabwana bana na atmosphère moko ya kanda. Pourquoi? Parce que peut-être bilo msusu ya bana ezala qui prétité, alors bozo na retard, comme makamba koluka, makamba bambangu mbangu bana bazo comme en retard na ba école. Alors, yebaka ke le habitude oyo mettant en place yango mutu ezo causer ba tort. Ba habitude oyo tient en place yango ezo causer ba tort. Ba habitude ozana otam su ya la retard, ba habitude ozana nango obongisaka biloko te ya bana o bakolata lobi na tongo déjà na butu obongisaka te bokoma koluka biloko nyonso tu na tongo. Bana basukolaka déjà na butu te babiloko wana nyonso tu yango ne mutu ezo causer ba tort. Alors ndenge tolobi ke ba habitude ba résultat o tozozwa eza ba habitude o to mettant en place. Alors maman meka ko revoir ça la système o ke habitude adopter habitude asika avant ya ke kolala bongisa déjà biloko nyonso o bana bakolata chaussettes ba gants ba bilamba ba nyonso tu ba saki na bango ba taki na bango ba jaquette na bango ba olata biloko na bango nyonso déjà tia déjà esika moko ezala déjà prête makamio surtout o esala raketa msusu na tongo epesa rabino retard bongi sango déjà bien avant ezala déjà prête comme ça na tongo tanka bozola muka ezamba la moko ekozala bino facile bokozala vraiment na moins de tiraillement moins de colère moins de stress. Parce que biloko nyonso tu botiaki déjà en avance tozo parler makambo o ya ko mettre ba habitude en place parce que ba habitude o tozo mettre en place yango ne moto ezo sala ke no tozo ba résultat. Alors si ba résultat tozo akeza ba résultat moko epesa biso ba stress na tongo ya ba résultat epesa biso kanda na tongo eza ba résultat moko esala biso vraiment malamu te to meka ko changer ba habitude to tia ba habitude asika ya ko bongisa biloko nyonso déjà na butu ava ya ke kolala pour que na tongo tango zola muka nyonso ezala pe malamu. Habitude msoko kozala soki peut-être ba résultat ozozwa na tongo ozalaka na difficulté kolamuka tongo peut-être rêver zara soki leli yo okangaka na rêver pour continuer kolala tota mso ezalaka ta on rêver leli ozo sentir na fatigue ebele na kati ya nzoto na yo esengelo changer pe habitude asika oyo ko adopter oyo kozwa ezake ya kobanda kolala bana bazolala to okoki peut-être si bana balala kana 21h yo okoki peut-être kobanda kolala ta ba 22h ba 22h30 to 23h olali comme ça et permetaka ozala na force ebele ke tango ozolamuka à partir ba 6h ba 7h au moni ke ozala quand même na force parce que olala ki era bien mais soko lobi ke na okena musala te na ok classe te na nelo esika okende te na ozananga na ndako pourquoi na la avant soki peut-être tango na yo passer ngo na tango bana balali yo passer ngo na ba makam mususu okendeli ti tamsu par exemple ti ba 1h du matin to ba 2h donc sache que le matin ozana difficulté kolamuka to tamsu kolamuka mo ressentir fatigue na nzoto et soko za fatigué yeba ke imer na yo ekozala pe malamu to ozala tamsu na bakanda ba réaction na yo ekozala malamu ta loko luka okabona na bana na tongo na atmosphère moko ya mabe. Alors pour okabona atmosphère ya malamu luka ko mettre ba système moko ya sika en place o ekozala na avantage na yo pe avantage ya bana. Donc tozo parler que toza ba résultat ya ba habitude na biso tozala ranango c'est possible ya ko changer ba habitude pour tozo ba résultat mususu mais soki to changer ba habitude na biso te to s'attendre pe na ba résultat mususu te parce que direction oyo zwi soki neti bisi wana ekendaka na terminus boy yo soko zwi bisi wana yeba ke memoka na terminus wana mais soko lingo okoma na terminus mususu il faut changer direction ya bisi il faut zwa bisi mususu soko zwi bisi mususu ndeko mema na direction mususu donc wana ndeza muke oto ngai to solo la donc surtout on a besoin ya ko zwa ba résultat mususu ya sika to mettre en place ba nouveaux habitudes ba habitudes ya sika o ekosala biso ke non to koka kozwa pe ba résultat mususu donc wana ezaki ka conseil pona biso ba mama to meka na ko revoir batana biso to lala ka surtout ba mama o ba yiki bazana problème na ba o bazana na problème wana te émission dans makambo to solo ba e concerné bango te mais o eza makambo so concerné bato bazana problème akolamuka na tongo bato ketanga lamuka na tongo santaka fatigue ebele bato bazaka kitanga lamuki na tongo biloko ataki déjà prêtité komi ko luka o esala keta msu na tongo akoma na kanda ke kotika bana na kanda to bazana atmosphère ya mabe donc conseil o eza vraiment kotala bango pour que
bakoka ko améliorer makambo. Donc c'est possible, changement est possible, changement est difficile, mais ce qui olingi yango oko changer. Donc changement est possible pour na bato balingi ko changer. Donc tout ça ba biti da sika, donc ba biti da sika soke koti ba résultat pe ya sika et que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine numéro. Bye bye.